bonjour. Mbote na bande konanga mbote na surtout bolinga mama Eliane tout. Mbote na surtout bosepela émission ça pour le mariage, ma vie. Mko wazima. Est-ce que boza bien? Moi de mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous faites moi ça va si vous allez bien. Nangine ba ceux qui bande konanga boza malamu ba bolinga mama Eliane tout boza bien parce que nga wabino ça va kimia ezali. Lelo tozo ke ndoko sola masondo tumasana ko solola ngai na bino nazana esengo poso to sololi na poser bino ba question na bino ke bo pesa nga ba réponse kaka na nini na ba commentaire eza na batu ceux qui a pesi li solo bo sololi yango akozo ba réponse pa nga maman Eliane touté il faut ba réponse na ye na ba commentaire voilà pourquoi na senga kabino bo sa nini bo tchaka ba réponse na ba commentaire pour na yo ndeko kuta na nga lelo comme na nga maman Eliane tout la providence parce que j'ai un service traiteur et décoration de la providence qui date de 12 ans ce qu'on a besoin maman Eliane tout numéro na nga 06 15 31 69 90 partout dans le monde entier ce qu'on a besoin d'un service traiteur de consoler la providence on a besoin de faire l'homme sala comme tu me sais bengo be maman Eliane tout azana pour na bino ce qu'on a besoin comme na mariage témoin OK na YouTube na barre d'adresse au petit traiteur la providence maman Eliane Nitu ceux qui peuvent en liboso au mon émission nanga kende au s'abonner na chaîne YouTube nanga ezali Eliane Nitu TV au s'abonner ce qu'on finit bala liboso au finit sur bala mi balé pour que aux organes notifications sur maman Eliane Nitu sanini à côté ici émission merci ming na de bo disposer temps na bino na me na mai. Merci bien de disposateur non pour maman Eliane tout ngapela disposateur pour ça nini ko so anabino wana na pesa na mbota na belé na tana na Toronto kuna et pas ya maman Véronique Kabengele maman Véronique Kabengele molongo ni ya papa Jean Thierry Kabengele couple mo ya na Toronto karate makolezani nezana za maman Véro je te fais de gros bisous pesa papa ba bisous ebele na bana nyoso ba bisous na bino e uti wapi et pas madame la providence maman Eliane tout na sali bino ba bisous na bino ebele libota mobimba wana skona ba wana ndenge moko ya respect wana ba mbote dangi ke pa mbala moko chez lui-même les millionnaires Muto Budi Kembe Dikembers notre fierté macha mumenu veut dire wana za macha mumenu wana za fierté na biso vous comprendre hein macha mumenu notre fierté Mutombo Dikembe Dikembers les millionnaires big up respect na yo mokonzi voilà maman Eliane tout lelo nana esengo nanga parce que ndeto zakaboye il faut pas la ba ninga nazali la ka et ande comme ça maman Eliane tout yo za kwa kamela yo ngabi tata nzondo na ninga nini maman Eliane tout koza émission mususu ça la tu matanga on dirait okufeli ce qui est esengo c'est naturel. Et ça naturel. Ce qui n'ont pas émission c'est une émission tinenge mama dina ngolo dina moda akufela ki lekinaye enani Eric. Et ça normal parce qu'on a ça affecté na samoya mawa sango matanga c'est normal na zapi na attitude na et ça c'est naturel. Et ça naturel. Neti lelo et ça les amamuya esengo parce que tant to bota makoy maman se so boti mona za ne ara na esengo ce ko mona ngwa zokola ce qui mona ngwa koli asali nini abali. Mona ngwa bala bande sanini abandi ko pesa bakoko abandi ko pesa bakoko elingi ya mokili bima suki ya pembe o maloko o me bakoko lokwa ya be Zakari moi sa papa tulomba ya zana bakoko sikoyo pas n'importe quel koko ya ba jimo sikoyo alors mais les phases nini na esengo na ngeza lelo ke c'est l'anniversaire de ma copa de moi l'anniversaire de ma copa moi c'est les bala. Moi c'est à mon konzi, moi c'est à Batu, ya momo, moi c'est à Batu, ya papa mongaï, comme on est, maman Eugénie mongaï. Alors pour l'anniversaire, naïe, à Botama le 12 juin, les lots le 12 juin, ya on a ce joyeux anniversaire, binopé, maman Inej, boyembe naïe, maman Inej na Luanda, joyeux anniversaire, ya maman Eugénie mongaï, binopé mbele joyeux anniversaire, maman Chantal qui est na Irlande, binopé mbele maman Eugénie mongaï, joyeux anniversaire, maman Titi na Toulouse, maman Titi la angolaise na Toulouse, binopé mba joyeux anniversaire, Vivi Colette wenge, boyembe la moninga parce que binonde boza ba base solide, ya émission ya papa nous pour le mariage, joyeux
joyeux anniversaire. Ah, te avant na yemba na osenga na Jérôme Bouy. Honorable, l'exana no photo ya maman Eugénie Mongai. Oh, to yemba joyeux anniversaire. Ba yo bakeka na kombo basa nini? Ba mona na bilili. Honorable, mon fils à moi, mon pasteur, Jérôme Bouy. L'exana no photo ya maman Eugénie Mongai. Ngana yembele joyeux anniversaire. Na bandeko ba otala ba yembela pe maman Eugénie Mongai. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Eugénie Mongai. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Botama et l'amour. Botama et l'amour, maman Eugénie Mongai. Botama et l'amour. Na tombelio santa umela au nom de Jésus. Umela maman abana moi si abato libala. Papa Mongai azo banda bo mwana tia kolisi aboti si akominda komi wana kende liboto ke liboso ko simba nzetete me simba nini simba nde libende joyeux anniversaire le 12 juin mukona ya mbotama mukolo ba parents ba ka sengo baboti moi ya pembe ya kitoko baboti moi ya pembe moi ya kitoko aseli bango esengo abali aboti apesi bango ba koko totombelo kaka mama Eugénie Mongai umela na yo umela umela nzema zakane na bossa nza mo ba umela na bossa na ngai mama Eugénie kimungala pete na invite mona mbela mona na ozakana na mumbuza to zakane yo zaka kute koloni ne ko poza pe mama Eugénie na yebite ozaka mbuza libinza lokele mino kona pete bina hoye mambo te Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, maman Eugénie Mongai. Maman Eugénie ameni maye na débouché. Son assiste na débouché leo. Merci beaucoup badeko na bolinga nga pa nga mama bilia ni tunga na bino to zaka boeti. Nga bino to solo laka bolinga nga pona nini? Pona boendenga na bino to solo laka. Bino bo bandeko na nga bokoma famille na ngai. Na koma famille na bino nga na bino to solo laka aboy. Tango ezala ke moko na biso wa lingaka mama ilia ni tu tango achaka mutu na se na lelaka na libota. Na bino pe bolelaka. Mais tango za pe mkolesengo to sepelaka biso nyoso na nga na bino sa nini? To sepelaka elongo. Leo to ke swali kambo o etalika mabala ndenge to misana ko solola ya likama mabala likambo libana oke to ko solola kambo etali ba papa mingi to mona ke basi tango bayaka na kati ndako libala mona mwasi yaki na ndako libala yaki bien na mwa hypocrisie abandi ko bebisa me lelo na ina fungola batu moko ma miso na fungola bino miso boye bake mwasi mususu akoza na kati ndako ya libala ndeko na bino abaliye bozo mona ke mwasi aza mwasi mabe mwasi aza malamu te mwasi akotala biso te mwasi alingaka biso te mwasi azaka gentil te ekei ekitaki emataki ezonki simesala ki boye lelo yako fungola miso na bandeko ya basemeki, on va dire ça comme ça. Basemeki, il faut que que moi si tant azana mbali na kati ndako makambo basolaka bino na libanda moye boye bango ezate yango adage na biso moye bake ndako lala kate place etangaka oyebite ndako yolalite place etangaka oyebate kitangaka wapi wona ngino bake masolo mo sino mbali basolaka na kati lié sacré eyebi kaka bango mibale bato libanda bayeba hango te mais bato bazana salon bavandi bako yebate bolali ndako moko mais oyo eleki na lié sacré ndenge basolo li bino moye boye ba ezate eza ndeko moko mobali nzana couple moko eza ana mboka na biso ana na Paris couple wana moi si mutabenga po ebisanga maman Elia nitu biso basi photo za kama ele moko boye na vie ngabi lobana yoka ngaza problème te kaye na ngakaka ya mboyo mbona kaye o ya faire ezalaka so etoni na zoom susu na changer abi mama ndenge na vandaka na basemeki na nga maman Elia nitu nazala bango abongo normal basemeki kaka na kinaka pe pa na bango te to benga na to pesa nika mbote ndenge zalaka air moko bopsa na mbote tout ça mais maman Elia ni mutu ayebisanga kinazala proche na basemeki te eza nani eza mobali na ngai tango na uti Kongo na ye po mobali na nga mutabengisa kinga na uti Kongo na ye na kuta deja na bandeko ne bazalaka deja ana Paris ndenge to vanda ka bandeko talisa nga be moni ndeko na nga oyo
azaki contre yo pona oya alors nango solisaka ye penza te omoni ndeko nanga oyo penza donc akabola mwasi na ye na bandeko mobali ya akabola mwasi na ye na bandeko na ye mobali azwi akabola penza donc ayebisi mwasi na ye ndenge bandeko ne balingaki te ya poto ndenge bandeko ne babanda kolukele mwasi mususu ndenge bandeko ne balingaki na bango ete bukaka ndenge ezalaka ke yo tobengisi yo na poto yo ye na poto sikoyo olingi mposa nini obengisa mwasi telefone ngi soni na yamba kaka parce que ngai ekati ngaso telefone ngi soni bomona mabete moi je travaille dans l'événementiel na linga raté coup de fil bon sur un client bino bo futra na bino ngai te malam na yamba ba client na ngai bo supporter kaka parce que so ba client na ngai ba bengi il faut na yamba bango na so na bango po bino bo futa yanga te ma ya pamba oyo po ya moi mtalaka ki ma ya pamba sali 2 semaines. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Madame, on a le téléphone parce que mon bazar client. Service traiteur de console La Providence, c'est mon gagne-pain. Il faut aller là yango. Ba ebisi alobi ndenge na bengisi bonengo ye bande konanga balinga kite parce que bande konanga bazuki ba nouvelle balobi ke yo ndenge otikali wana moi soka tikali na Kinshasa za sérieuse te nazoka moi si mususu awa na linga moi si mususu nga je me suis opposé na boy na lobi tete nga ka moi si nanga ndena tikaki moi si nanga fona bengisa moi si nanga yango wana na lingi ozala na bande konanga ite mbote kokenda kana banda kuna bango te tout ça. Moi, c'est pas le mobile n'a mobile à l'objet. Moi, c'est ça. Moi, c'est aussi. Avec le mobile n'a. Et Zalaka, c'est bien qui a mon bonne malam malam. À sa rapproche n'a pas monté. Bah, on peut faire une babamon qui ah. Moi, c'est l'habitude au bandé. À sa rapproche n'a mon touté. À sa rapproche n'a mon touté. À qui part mon touté. Ceux qui n'est pas dans ma tanga na famille ailleurs avant na quoi nae. On dira ça te. Ceux qui peut pas na fête avant na quoi na nzo quand sur le mobile de mutasani ni. Mobile de mutaper sa instruction wana. Ok. Cause à malam n'a pas monté tout ça. Quand on a expliqué bien. Na kovanda bobika na kata libota mo fafal mo azanga ate muko mususu bakutana kana semeki ne na Château Rouge bakutani ya boni semeki yango ya nini nango yeba biso yeba nda balongola o Kinshasa banda balongola Kinshasa ba yeno poto yeba so ba semeki yo yeba biso yo ki parabiso yo yeba biso yeso ki semeki arasa tukana matanga pera tout le temps tebe to kutana ba fête yo yeba biso obenga psa ve semeki bo donc semeki azujo ce qui na kata motema asanzeli mo sande konaye banda ko lobela ye o mosi mabe oyeba biso te olinga biso te ka na mobile na yo okuta biso famille na biso to zakana biso na unité to yoka na ka bien to zakava bato moto yoka na nde papa biso na mama babokola biso to linga na makasi yo banda o ya o elonya kutunde ko na biso na biso yo boy na boy mo sa vanda tabi mais ngai oyo kutu na problème te ngai na linga kutu na zana bango ndeko na bango mutu asaka nini aboyaka alinga tena za la proche na bandeko na ye mitala ndenge ndeko na salini sabolinga na Château Rouge tane ndeko na lobelinga esali moi si passe moi sa zongi bisi ndeko na lobi
abisi mobali na bi yondo ebisanga ki nga nazala malamu na basemeki te na kipaka bango te eloko mo te parce que bango balingaka te nga na nini nga na ya poto bango balingaki yozwa na mwasi na mosusu mais otenaki te titi lelo osaki na obengisa nga na poto po yo olingaki nga bango balingaka nga te tokute na semeki te nde semeki alobi na nga boye alobi na nga alobi no bongo yo ozolanda ye nayebisaki yo te bazaka ndenge wana nga nde omoni bango bongo nayebisako balingako te bazaka olinga kutu oya te nzoka nde lokuta nyonso tu makambo mobali ayebisi mwasi na ye eya mambo lokuta asalisaka famille te apesaka famille eloko te sikoyo lokola bango bazalaka na barrière lokola mobali atia barrière entre bandeko na ye na mwasi na ye soki basengi mobali mbongo apesi te moye mpe babenga mwasi bayebisa mwasi ke tala mobali na yo tosengaki mbongo apesaki te moye mpe eza te moye bayebisa ye mpe eza te mpo na nini bango mpe bazwa mwasi mafu basundola na bango lokola azalaka nde mwasi akipaka biso te bango mpe batika mwasi ndeko nzoka eloko wana ewuti na propre frère na bango ye moto asali barrage entre mwasi na ye na bandeko na ye bandeko bazalaka na habitude ya kosangisa bambongo batina na kongo ye apesaka te ye lokola apesaka te bazwaka kaka mwasi aza mabe mwasi avandi atali abi nakenda koswa nanu na mama pasteur na biso mwasi akeswa na mama pasteur abi mama tala nakutaki na semeki na nga esalinga pasi oyo esalinga ezake ngai nalinga barrière wana te barrière wana mobali nanga mutu apesenga condition ndenge nabengisi yo boye bandeko nanga kutu balingi yo te balingaka yo te kozala malamu na bango te nzoka mobali ayebi kaza mobali moko ya mobulu ndenge aza mobali mo ya mobulu akabaka te asala barrière de peur ke mwasi na ye ayebaka bavérité te epai ya bandeko na ye ma pasteur abi nga namoni yo fobengaka asemeki na yo moko osolola na ye kosola ne kutu te kendo kotala asemeki no mama pasteur nayebi te so mama pasteur asaki malamu te mabe nayebi te bino mobotyaka na bacommentaire bino botya mama Alice Ndombele mosali na nzambe Evry Kokoro na oza pe na besoin commentaire na yo otyango na se ya émission malandu nzumbu yo pe pareil malandu naza na besoin pe ya commentaire na obotya boloba nanu est-ce que mama pasteur wana ndenga ayebisaki mondimi na yeke kende osola na basemeki no bisa bango vérité asalaki mabe to asalaki malamu botyanga na bacommentaire po mutu mosu akoza na situation oyo boye ayeba partir bacommentaire na bino ekoki kosala nini ekoki koede ye alobi nazongaki nde mama pasteur ayebisaki nga nasolaki suna mobali te parce que namonaki yango esalaki nga pasi makasi nga kutunaka na susi ke basemeki basaka nini balingaka ngai te mpo mobali adiabolize deja basemeki makasi epa na nga basemeki na nga balingaka ngai te mpo na nini bango babali ngai naboteli bango bana pourkui bazolinga ngai te azaki vraimen na inquiétude makasi asenketaka mpo basemeki na ye balingaka ye te banda kosala ye bien te ebanda kosepelisa ye te ntango asololi na mama pasteur bisiki ekutana semeki na oswana na ye akamati mpe akepa semeki na ye ekesona semeki na ke semeki nga na ye tosolola loko yo za ya ona kutana kina finga kinga na chateau rouge aza ya leki na profeki na ya pa na yo ya ok oyeli nini lelo ye awa yo yeba kabisa bijista mais yango lika munga na yeli ngai semeki na problème na bino te ngai na boya bino te nga na ye poto ana ye kokuta bino mobali na ngai ndeko na bino ye mutu ayebisaka ngai ke bino bolingaka ngai te bino bolingaka ngai te bino bosepelaka na ngai te abengisa nga na poto te yango wana loko boyebisaki ye ndenge wana ye mpe asepelaki te asali makasi abengisinga nga na ye ayebisinga ke loko bino bolingaka ngai te loko bosepelaka na nga te nga nasala nini nazala proche na bino te alinga te na ya kotala bino kobenga na kutu nabenga bino na kobatama soki aza te so namoni aza te yango mona de temps en temps nasala neti nabengaka bino mais mpo na ye moko alingaka te babia bon mobali na yo mais mobali na yo ye moko ayebisa mpe biso ke mwasi na nga nde bomoni wana alinga kabino te kutu bolo biseke te boso biseke te na PCF na punition nga biso loko yo linga bandeko na nga te bandeko na nga bakolobisa ka te bakobenga ka yo kutu te asali mbele ya minu mibale ayebisi mwasi ke basemeki balinga ka te ake koyebisa su bandeko ne ke mwasi na nga linga kabino te comment mobali ko kabola mwasi na bandeko boy boche ba commentaire nga na yebite na lobani comment mobali ko kabola mwasi na yo na bandeko na yo boye libale bongaka pe famille moko pe oki kotala bandeko mobali na yo bandeko mobali no baye kotala c'est la famille anniversaire bozo kutana yo kipa basemeki na bana basemeki bazo pa na yo libala ebonga ndengwana me botala mobali oyo akaboli mwasi na bandeko nani songi ye moko mobali ndeko na abi eza bongo abi me ngai mobali na yo ayebisanga ke yaya mwasi na nga azana afi moko mabe afi mo malamu te yaya manga bino ba respect pona nga oloba te ngwana yaya na nga bosolisa ete bolobisa ke kutu te abizana funda ye tinna nga bato solo ate to bana asute oyebi ke nga za pe na mwasi mususu nini oui
avant yo ya mobile no azora déjà fille moko bo zupe engagement s'engager na fille wana pe babota ne pe mwana moko asangage pe babota pe mwana donc ti yo yaki ayebaki déjà ki asasala ki mbeba awa asalinga ki fille mo baboti ne mwana voilà pourquoi kabola ki biso yebaki ke tant mosusu ko yebalika mwana na nzana na biso na moni yango kabola ki biso kototo selto silikaka ke yo mwasi mwembe banda babengisa yo ka so tokuteno na matanga to na bafeti osaki eloko moko pete soko eloko mama mokonzo vandi totongaka yo o mwasi ndenge nini ayaka matanga saki eloko te feti eloko moko te ayaka loko mopa nzoka mobali abi ngape koto mobali asasi bino alobi ke bolingaka ngai te na bengaka bino te na lobisaka bino te ya alobi voilà ce ko vérité ngono yebi ke mobali no ndenga za wana avant yo ya poto ndongo zaki na Kishasa ndinga bandolo kilonzela alingana kina fi mbo nde balingana kina fi wana abota fi yango mwana wana azaya ya bana na yo est-ce que yo yebi ke mobali no azana nini ana mwana habite ya na yebite bon ba matanga siko ndenge zaka soki nati bakieta musu matanga yebisaka mwasi zonga so baki matanga 2 3 heures tebika musi mwasa sani ni azonga yatika lalala nzoka tanga tika lalala matanga ta profitera ke no lala api et pas ya mwasi ne wana zaki na yo wana boyebi basi musu bazali mobali ana mwasi na Kongo yo ebike mwasi wana ko ya mundimi bozana mobali wana okanisi ko gagner motema mobali wana nzoko gagner motema nezaka na mwasi na Kongo malgré aboti mona mabingisi toujours mwasi na etika kina nini na Kongo mwasi na aye. C'est un peu ça l'histoire que tu partages na bino lelo ke ba seme ki mususu boy na kabase bandeko na bino te yo vana mo na mwasa ndeko na yo mwasa ndeko na ngaza mabe mwasa ndeko na ngaza comportement mabe te ndeko na yo moko boya sa baby ça déjà pas ya mwasi na bino ke bandeko na ngaba lingaka yo te bandeko na ngaba salaka boye bandeko na ngaba tonga kayo bandeko na ngaba finga kayo mwasi peso kwa sa kinde wana tel tiens likamno ngaba ba seme ki balinga ngate na komipesa pa na bango pourquoi mon pe moi ça salini azuma ba distance na ye aboy pe komipesa pa ba semeki nzoka nde base ya makambo zani ni ezande ko na bino moko alors ba comportement ya boy pona nini moi ça le bit tam ndia na ye bisinga ki abota na film moko ya mena maya na boy vivi kolete ngapsa ngai fomela mai yo pe uzumela mai te bo poane. Mais la maille, parce que battre la montée, ma baby m'a battu la montée, tu vois, mais la maille. Il faut que l'on koyeba que ces mecs qui n'habitent oyo, azalaka close n'habitent teza pourquoi. Si quand on va passer bombe que mobile na bota, na moi si muso avant ya mwana ya bana na yo, mama, ba che pipi na misuti. Area zone na ndako avandi, azali mobile aye. Avant de si mobile abi omoni lelo tozo kendo kabwana moi ça m'a pas ki kanda abi ngana tozo kabwana kaka lelo bala bi to kabwana problème nini abi yonzo kande ozakala mwasi awa obota kina yo déjà mwana awa sko bengisa kinga pona nini boye bengisa déjà ko kina mwasi na yo oso bota ki aboy pe ko ba keseme ki mutayebisa zu atongi mo ko na acha mo kadena bo pe ko ba keseme ki alobi nzo kande okasanga na yeba te na yebi ba yebi singai ke yo nengo za na vanga na ya oso ngapenda na acha maboko ngo ndiye nazaraki Ashley Nombe nena acha maboko ndiye pe nazaraki ko ondeta bakamolo nazaraki boye za babashina bisoba basi baba sitoza bongo. Yo présent dans mon sawana oyeba ki na déjà ko pote ki déjà moi non mususu na mo si mususu bana ko tromper nga yangwana o bengsenga ka po bengsanga kaka o so bota moi non mususu asiliki siko mbala comprendre te nani ateki ye moi ça l'appelle monokoji akanga penza tiango kadena aboko ba keseme ki mutasani ni mutalobi ki pa vani maele sili nani ayebise likamboyo maele sili nani alobi na po ayebise ki pete ka kenda pa semeki azo bombi semeki na ye abite ke semeki mutasaki nini mutalobaki mobala tikana lika ya ba tumsa pe mutama makasi mobala tikana lika mo tuna ba ndeko nezate parce que kuna sa baby sa lobaki moi sinanga linga binote alors moi ke ndeko ba ke moi sinanga yebilika mwana ezate avant na okana motema moi si ba vani na okana motema babandika ko swana couple koma ko swana ko kita koma yo kayo moni yango ba ndeko na ba yebise kinga kutuko oando mabena bengisa oto mwasi mo mabe tala ngo changa malalez likolo ki likamunga mo kutuna na ndimi kututesaki mwana ngozi ya solo to ezal kutama kamozo bisa kutuna oyeba te mais tala ngo zo changa yango ba ndeko na ba saki nini babaki na bala ote ba ndeko na ba na raison yabi
yo bande kono ba na raison yaya na omo muta bisinga makambo yaya na ngai biso abi oui na kende ko mona yaya na yo donc yo ti okabola ngana ba semi ki pose ke na secret no ya munene obana ko banga ba semi ki ba yebisanga nga ba semi ki na nga ba yinaka nga ba semi ki na nga ba linga ngai te yo moko pekisa nga nazala na bango te entre te bango pe kuno pekisa ba zana nga te parce que oyeba kike na katika tona wana likamuko diviser pour mieux régner tu nous as divisé pour mieux régner. Alors nga la yebisi yo nga photo kabona moi c'est photo kabona nga bia ya nga kabona te ka ba menace ya tika po ka ba bota ke ma ya tika nga bia tika la yo ya tika ekina ba kabona ya matilo tula ekina ba kabona te zaka nga bi na bise nga bia longo nga na bise nga bi lo bana vérité sincèrement tozolo ba dozo singe bo kabona ki pe solo abi o mamelia na bandoko mekeka nga bi nga pe na bi ko za ko meka ba kabona ka bongo po yo ka ke ba boti ba kabona yo tika ka mobile ya ko tika mobile ya jeter ba muso ba sa raje ona tika nano na meka ta muso oso mono tika bina meka kaka boy o chebilamba libanda okay na yo ka sa ba ja bimi ke na epe libela ngabi yako meko chebilamba libanda te mama vanda na yo lili teke mo la mère o ka makamo na olo ya vanda na yo ko ke na yo te bobongisa kaka ezaka ka lele ça c'est la en famille bobongisa kaka yo na ngai na lo bake bandeko basemeki mususu soko moni mwasi ya ndeko na yo azalaka proche na yo te ko inaka mwasi ya ndeko na yo te linga oyebeza pona nini eloko muso utaka pa na bandeko na bino moko mibali nde bayebisaka basi na banke kozala close na bandeko na ngate surtout soka miyebi makambo salaka soki ta muso ebika zaka mobulu muso azobanga bandeko na baba te mo polo mokolo balo mwa mingi ba sa nini ba ko bimisa secret na nga bien mwasi na nga bandeba makambo na nga à travers bandeko na nga voilà pourquoi bambali mususu bakabolaka bandeko na bango na basi na bango pona lelo likamna kina ngo sona bino yango wana yango soki omoni mwasi ndeko no kofinga pe mwasi ndeko na ote mususu dialogue entre ba belle-sœur na ba beau-frère pe c'est important soki omoni mwasi ndeko na yo si il y a quelque chose qui ne va pas, oui, parce que moi ça ne connaît pas moi c'est na biso tala boy bo vandi on peut bo solil parce que bosi bo sangani déjà bo kabol déjà makila de kona bino abali moi c'est ye na ye moi c'est vandi na libala aboteli bino bana boko yina na pona nini bo aba semeki boko kiko yina na te. Les ça c'est la en famille. Nenga loba ki émission papa pour le mariage, les apona baby saté, mais akande pona ko bongisa. Nana besoin de commentaire, bo chila ba commentaire na bino. Ah boyo ki na yembeli mama Eugénie Mongaï, joyeux anniversaire. Et ça la pezuate. Bo mona ngope mabete. Yo pe so comme les anniversaires na yo. Problème exact. Si vous avez posé bateau batalaka maman il y a nit faut poser la coupe groupe moya ba membre ya préparer pour le mariage. Ce comment que yo poser la poser même le joyeux anniversaire. Numéro maman il y a nit vous allez 06 15 31 69 90 kandela baki Dieu vous bénisse. God bless you mungu abariki. Tata nzamka lusaku muna nzamba nibeshe ba betu bye bye.